IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Bino nyoso bozota la biso na bandaku na bino topesi bino mbote na kombo na Yesu. Tozane sengo ete boza ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino. Kolanda émission na bino obolingaka mingi émission Téléfemme. Téléfemme ezali émission oyo toza kolobela mingi likolo na mwasi parce que toyebi ete mwasi azali pilier, mwasi azali moko o nzamba tie makoki kati na ye na nzela na wapi mabote ebele ezali kobikisama. Ndenge mokile koloba éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Yango uta ebandeli nzambe aponaki mwasi kosala mwasi pe kotama koki kati na mwasi afin que mwasi ayeba na kozala vraiment nzela o wapi bato ebele bakoyeba na kozwa bomoi, nzela o wapi bato ebele bakoyeba na ko se retrouver pe na nzela o wapi bato ebele bakoyeba na kozwa kimia. Yango monaki nzambe apesaki mwasi makoki même ya kobota ya kobomba mutu kati na ye. Cela veut dire mwasi o tolobela kape tozolobela na Téléfemme azali mwasi oyo azala makoki nyonso, mwasi o nzambe atindi mission na sena moi oyo. Téléfemme eye liboso na bino pona kosala ete mwasi moko ayeba lisusu komiyeba nani oyo ye azali. Tango mwasi akomiyeba lisusu akolongwa kati na buzoba ebele, akolongwa kati na makambo ya mike, pamba te nzambe aza kozela na makambo ya mike te. Nzambe apambola bino pe topamboli ba papa nyonso o bazolanda biso bapesi biso confiance, bazobenga biso, bazoconfier biso basi na bango pona kosunga bango. Vraiment nzambe apambola bino. Nous ne sommes pas plus spécial koleka bino biso pe toyebi mingi te na lisungi ya molimo mosantu. La fois passée tolobaki nous avons été mandatés par le Saint-Esprit pour tosala émission oyo na nzela nango biso pe tozo sungama. Mama tamsu yoso talolobi bango vraiment babonga bango penda basala kanyonso non na sena moi oyo mutakoki azalite mais eza na nzela ya Saint-Esprit nde tozo koka na makoki onzamba tie kati na biso yango tozo memango liboso na bino afin que bino pe bo bénéficier na grâce oyo bobi kalibala esengo bobi ka foyer heureux pe bana basepela baloba ete toza na mama oyo tokoki pe koluwe tika nzambe apambola bino na poko na lelo toza na esengo ya koyamba moko ya basali na nzambe. La fois passée tozalaka na epe lelo tosengeli na ye lisusu parce que azana bomba miebele o nzambe atie kati na ye. C'est une jeune servante de Dieu mwana oyo azotambola na kobanga nzambe na benge mwana parce que aza mwana nanga mwana nangai mais na kati na mosala na nzambe aza déjà mwasi akomeli pe abongisami pona komema nourriture o vraiment ezali agréable na libota na nzambe bazotala biso na pokwa na lelo. Tozana elongo na mama Lydie o tozo ya mama Lydie Moussa. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce, ça va, merci. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu bazotala yo mama Lydie ba o mususu balanda kyote la fois passée oko se présenter ba mama Lydie azanani asala kanini bazotala yo bayoka yo. Comme on a maman Lydie Moussa Mbayo, je suis l'épouse de monsieur Guido Mbayo que je salue en passant. Je suis mère d'un enfant. Nasalaka, Naza comptable en entreprise Moro y a en place. Je suis aussi servante de Dieu. Je sers Dieu dans un ministère, le Dieu des alliances au Pénapési Baknion Sobazakuna Mbote. Merci beaucoup Maman Lydie. Apesi mbote na bande konyoso ya des alliances. Tika nzambe apambola bino. Pesi mbote lisusu na ba téléspectateurs na biso nyonso ya monde entier. Ba o nyonso bazo na biso pe na nzela ya YouTube. Bozo tia ba commentaire na bino, bozo ko encourager biso, bozo bondela po na biso afin que Téléfemme ekende lisusu liboso ekende musika nzamba lola apambola bino. Tozo continuer toujours na thème na biso oyo tozalaki nango la fois passée sur la femme vertueuse. Je pense par la grâce de Dieu les loto kosepela to conclure thème oyo poto zo pete mususu o molimo mosantu apesa kibiso. Tozo parler sur la femme vertueuse. Tozo ki temps ya kolobelango elongo na bande comme mususu bazalaki na biso na plateau oyo penga moko pe na lekaki koyeba kolobela vraiment sur les vertus de la femme. Na pokwa na lelo na ngulu na nzambe tokoyoka pe mama Lydie akoyeba na kolobela biso oyo ayebi na nzela na femme vertueuse. Mama Lydie bandeko bazolanda biso tozolobela likolo ya femme vertueuse. Femme vertueuse pona yo mama Lydie azali mwasi oyo kokiko la kisabato ndenge nini?
Femme vertueuse pour Nanga Zali, moi si mon pas na ba valeur morale. Moi si au atondi sami na ba priorité et na ba principe. Moi si au azo banga liboso nzambe. Moi si au pas de tenir famille. Quand je parle de la famille, je vois le rôle qu'elle a auprès de son mari et dans sa maison. Les rôles qu'elle a auprès de son mari et dans sa maison. Moi si oyo azala makoki pe azala kobanga nzambe. Mais maman dit na lingi o mekalisus ko manyola biso malamu. Parce que ça la maman moko azota la biso a habité tant bazolo ba femme vertueuse, femme vertueuse et la kisinini. Na koki to bisa maman wana femme vertueuse moi si oyo aza Ayebi qui elle est d'abord. Elle connaît sa mission en tant que femme. C'est une femme où elle est prête à surmonter la définition. Parce qu'en étant femme, nous sommes livrés à plusieurs défis. Mais elle sait gérer et sa famille et ses activités. Ce n'est pas une femme au hasard paresseuse. Elle craint l'Éternel, donc elle sert le Seigneur, elle sert son mari, mais elle travaille aussi financièrement, elle est stable pour équilibrer sa maison. Alors les femmes qui ne prient pas ne sont pas les femmes vertueuses? La vertu, je crois que c'est parmi les choses que le Seigneur peut donner. Je peux dire que la femme qui ne prie pas, elle peut être une bonne épouse, mais pour être la vertueuse, il faut la Eh maman Lydie, Naningaki, Natunayo, moi question que vous avez la pertinente. Par rapport à Bande Konabiso, ma femme musulmane, il y avait une femme musulmane m'a dit maman bozo lobela sur Bassi, surtout na émission bolobela qui sur la soumission femme et la soumission. Bozo ça la religion na bisoté. Est-ce que émission na bino et kaboli et ponika kaba chrétien biso ba musulman to ko bénéficier nangote? C'est une question piège. To ko ko lobana maman na ni nazota la biso na pourquoi na lilo. Mais ici maman on a même en passant, moi si je suis la fille d'un musulman, mon papa était musulman. La haute type d'éducation musulmane. Émission Oyo, maman Galazo et Bissayo, et Kaboli Batouté. Mais nous voulons te dire les vertus et les meilleurs principes que nous pouvons obtenir et vous tirez pas dans Zambé. Tu peux être musulman, dans renforcer ton tika, mais dans Bisso, dans Zéla Bisso, mais quand on est sur la Bisso, parce que je sais que les musulmans va payer ça. Que c'est un prophète. Maman, tu Kabolité. Mais nous parlons plus sur les femmes qui ont comme base. Hein, qui ont comme pilier, comme force Jésus-Christ. Nous parlons sur les femmes qui ont comme pilier base Jésus-Christ. Maman, vraiment, tozaki ne sengo ya koyoka yo, mais et anonabiso lobi était tokaboli basité. Quand nous parlons de la femme, na téléfemme, nous parlons de la femme en général. Parce que on aura le temps de recevoir aussi beaucoup de femmes. On nzamba pamboli na autorité à pamboli na makoki na mayele ba femme ya ndenge nyonso ba ministre ba présidente et tout ça là ba présidente ya ba ONG ba présidente ya ba makambo belé to kozwata ko yamba bango nyonso tout baza ba chrétienté. Mais biso sikoyo nde to lingi na kati na émission na biso téléfemme moi si moko amiyeba nini o nzamba zozela na nzela na ye moi si moko amiyeba ba valeur o nzambe atie kati na parce que la batebele ba yebina nute pourquoi elle a été créée femme. Yango na nzela na téléfemme to bandaki kolobela na ebandeli ya émission na biso to bandaki kolobela sur femme être semblable. Yango et cela qui était et permettre mbasi nyonso peu importe religion na ye ayeba ete uta ebandeli ya mokili to saka na mokili moko ezali nzambe. Nzambe nde akelaki mwasi akelaki mobali. Mais totali saki koloba ete na kokela ya mwasi nzambe akelaki moi si pembeni ya mobali abengaki aide semblable ezalaki qualification on nzamba pesaki non seulement na ba femme catégorie ya ba femme mais il avait donné cette qualification na mwasi nyonso ya kotalisa ete mwasi nyonso abengami kozala aide semblable yango ndenge tozokende mama e kozala malamu na thème oyo ya femme vertueuse po yo ovandisa ba vertu na yo malamu esengeli ozala moko kati na Yesu esengeli oyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo na yango nde okomona loboko na nzambe kati na yo parce que la main de l'Éternel le pouvoir oyo utake pa na Yesu eza pouvoir oyo et pesamela batu nyonso te. Maman lui dit femme vertueuse azali mwasi ya lolenge nini
okoki ko épingler yango par point ou bien okoki ko lobelango en général parce que toyebi soubasma nango nous tous to lobelaka sur Proverbe 31 cette femme vertueuse oyo Bible les opposé d'abord question soki totangi na Proverbe 31 tokozonga kotanga po ezali émission mosusu alandaki te la fois passée oyo azolanda biso akoki ko bénéficier na oyo tozotanga Bible lobi na biso na Proverbe 31 esika wapi tozomona une femme vertueuse Bible lobi na Proverbe 31 10 ezalaki lokola motuna qui peut trouver une femme vertueuse qui peut trouver une femme vertueuse na bandeli na question motuna bazotuna nani oyo akoki kokutana komona mwasi oyo ya makoki ebele oyo nani wana nde bazolobela mwasi oyo atondisami na potentialité. Vous savez, trouver une bonne femme c'est quelque chose de rare. Trouver une femme qui sait marcher dans Nzela et Nzambe, c'est quelque chose de vraiment difficile à trouver. Et nous, toi, c'est comme un trésor le plus précieux aux yeux. Dans la Bible, dans la passage, j'ai compris que tous attendez des trésors, tous des pierres précieuses. Amen. En fait, tu as des pierres précieuses. Oui, oui. Donc, on va trouver et là, il y a richesse. Dans Proverbe 12, je crois, on est en train de dire que cette femme, c'est la couronne de son mari. Et donc, on a la couronne roi. Donc, celui qui trouve une femme vertueuse, c'est un roi qui trouve une reine. Une femme qui est vertueuse, c'est une reine qui est trouvée par un roi. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Une femme vertueuse, c'est une reine qui est trouvée par un roi. Mais roi wana pour trouver reine. Et si quand il a trouver reine wana, parce que la qui peut trouver, ce que total malamu, moto a trouver femme, ezaka mobile, eza moi si tazoluka moi si, ndenge to komo mona mokili lelo, moi si abali moi si, mobile abali mobile. Mais awa tozomona, Bible totalisa biso c'est un homme qui est en train de chercher. Moi piesika koluka, moi si oyo babengi moi si vertueuse, roi wana akolukela moi si yango wapi. Et ça ne sika oyo bongisami oyo roi wana akoko kende koluka mwasi oyo azana ba vertu ebele oyo nyonso. Non, si abongo na banza a retrouver kaka na présence en Zambie. Parce que ceux qui n'attendent na carte de la Bible, Abraham a dit sa serviteur na que nous kolukela mwana nanga mwasi. Mais moi si on peut trouver kende na mboka nanga et puis à faire jurer. Et ce que j'aime, serviteur t'en a commis pembeni ya puis assembler non Zambie. Pour dire que mobile va ne pas trouver moi si il faut que quelqu'un a présence en Zambie. Les femmes, il y a des femmes partout, mais les vertueuses, elles sont que dans la présence de Dieu. Les vertueuses plutôt, elles sont que dans la présence de Dieu. Mais toyebipe mabala mingi ekutana na nzela. Moi je ne pense pas que papa mbayo akutaki yo na kati église ou bien abondela ki po azoyo. Ba vertu ozanango na kati akoluka na ye. Alukaki na kati église ou bien alukaki esika moko boye ou bien église na bamba yo tokutana na église na bamba yo tokutana na circonstance mususu. Jésus il a eu le temps de me connaître. Il a eu le temps de connaître mon éducation parce que parmi les vertus et où tu as une éducation à Baboti, il a eu à connaître ma famille, il a eu à l'histoire est un peu compliquée, mais pour dire que les bonnes femmes, il faut seulement bien chercher et écouter ce que le Seigneur dit. Écoutez vraiment ce que le Seigneur dit. Dieu peut te conduire auprès, dans un bon chemin pour trouver mon tout. Tu sais, il y a des témoignages, j'aime bien une sous pour on a trouvé mon sénat, on a côté carré, on a dit Nzambe, moi si on a collecté au bal, abo yanga 3 fois, mais 4 fois dit. Il a dit moi si on est au routine de langa. Et à mes 4 fois, moi ça boye 3 fois, 4 fois dit, mais il y a un bal, bavandi petit lilo. Pour dire que les femmes vertueuses basales, bon, écoute dans la circonstance, mais quand tu te laisses accompagner, tu te laisses guider par le Saint-Esprit, il te conduit vraiment dans un bon chemin. Mais la femme vertueuse, ce n'est pas la beauté, parce que tout le monde a dit beauté, peut être critère, il y a Kolobakio, peut moi c'est vertueuse, non? Donc la femme vertueuse, on ne parle pas de la beauté physique. La beauté physique, c'est bien, ça attire les yeux, mais
La femme vertueuse, elle a plus ma beauté intérieure, elle a ma valeur morale. Et c'est donc dans la carte à moi aussi, peut-être physiquement, mais quand tu la connais, quand tu essaies de la connaître en profondeur, là, ce sont des richesses qui sont enfouies dans la femme, ce sont des pierres précieuses, cachées. Amen. La richesse est cachée. Mais parmi la richesse, elle est cachée. La richesse nini otoko globana poko na lelo ozotalisa ba vertu ya mwasi. Nakotanga makomi ya Nzambe na makambo balobi babanoko baki elle fait d'abord le plaisir de son mari. Parmi ba vertu wana, je peux dire il y a liboso dans le monde azobanga Nzambe, une femme vertueuse. D'abord c'est Dieu. Avant le mari, c'est d'abord Dieu. C'est une femme qui sait donner la première place à son Dieu. Mais après Dieu, elle sait gérer son foyer. Elle sait gérer son mari. Elle sait faire du bien tous les jours. Donc, à ce cas où l'émission, ça les caca du bien. À ce que la pierre, ça les caca du bien. Et c'est une femme qui sait aussi gérer ses enfants. Quelque part, on a écrit, elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison. Et là, on peut les Canada pour échapper à contrôle de la yézalité. Et après, on est en train de voir une femme énergique. À ça, elle a toujours d'activité. Même si elle équilibre dans sa maison, mais elle a aussi l'activité pour la elle est vraiment au Benga qui est semblable et elle fait aussi l'honneur de son mari même auprès des gens qui sont à l'extérieur. Alors moi si à Bongo tokokende malembe malembe po bandeko ba comprendre biso point par point ya yambo oyo ko talisa moi si moko azolanda biso que azali femme vertueuse pe oyo azali femme vertueuse te asala lolenge nini po ete babenga ye pe femme vertueuse. Femme vertueuse, là, ce qu'il a pu conclure, là, c'était un peu comme une course de relais. Ma maman je crois, la 4e ou 5e position. Je peux dire c'est une femme qui a le discernement. Azana Mayele, la saison Nizali. Quelque part dans la Bible, le Seigneur est en train de dire malheur à toi, Jérusalem, car tu n'as pas su le temps de ta visitation. Une femme vertueuse, Azana discernement, il faut la salle et le je pourrais dire c'est une femme Azali bouleversée. Elle est prévoyante. Bon, on dit qu'elle n'est même pas surprise devant la neige. Donc elle dit que saison haute, avec qui a chaleur, la saison a fraîcheur, elle sait dévancer les événements. Donc Azali la surprise, c'est une femme qui est posée. C'est une femme qui sait ce qui est prioritaire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qui sont prioritaires. Paul peut dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc elle sait que ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Elle sait mettre des limites dans sa vie et elle fait toujours le bon choix grâce à Dieu. Elle fait toujours de bons choix grâce à Dieu. Elle est une femme prévoyante. Elle est une femme qui sait équilibrer son foyer. Maman yo ozota la biso na pokwa na lelo toza elongo na mama Lydie na émission na biso téléfemme na pokwa na lelo okozala décider parce que mama Lydie azota lisa biso lo lenge nini ya mwasi parce que tozo conclure thème na biso femme vertueuse et za munene to ko conclure ngo vraiment na ba séance nyo son thème. Je sais que le Saint-Esprit a kosunga yo zotala biso ozwata un plus par rapport ya otozoloba na pokwa na lelo. Maman Lydie alobi mwasi oyo azali mwasi moko ayebi ko prévoir, azali mwasi moko azana discernement. Cela veut dire quoi? Mwasi oyo ayebi ko vandisa tango, ayebi ko discerner temps oyo ezali temps ya nini, temps oyo ezali temps ya nini, na koki kosala nini. Alors bien azali mwasi oyo azala ba priorité nyonso akoki kosala au même moment te oyo ezali priorité oyo akoki kosala lelo oyo akoki kosala lobi pe azali mwasi oyo ayebi na koluka mama. Je pense na bandeko mosusu ba mama otoleka ki nesika oyo tolobela ki yango mingi mwasi oyo babengi femme vertueuse aza mwasi oyo na kati ya ndako na ye bokauki ezali te zongelaka kotala proverbe 31 de 10 à 31 okomona vraiment ete mobali wana atrouvaki vraiment une femme oyo azalaki na makoki ebele na kati na ye yango epusaki ke na suka na biso tokoloba cette femme a été louée. Pourquoi elle a été louée?
par son mari et par ses enfants parce que bakuta ki na kati na ye moi si wazala ki na discernement par rapport ya evangeli yanda kuna yo oye bake eloko elakisi nini nini nakoki kosala oyo nakoki kosala te oyo nini nakoki koloba oyo nini nakoki koloba te donc azalaki mwasi oyo atondisamaki na kati na basagesse ebele yango tozosenga na yo mama zala femme vertueuse yeba kotala tango yeba kotala ba priorité oza touche partout ozozwa ozoyeba te ndenge nini okoki kosala kokokisa makambo nyonso mais mwasi oyo azali mwasi oyo eloko moko oyebaka kosurprendre ete mama Lydie oza na maloba ozocontinue toujours kotalisa biso femme vertueuse wana lolenge azali femme vertueuse ceux qui nakoki kocontinue na koloba ezali mwasi moko aza conscience que la famille ezali usine ya fabrication il y a ba grand homme na ba grande femme ya dina amen tango azo vivre na kati ya libota na ye ayebi ke bano nzamba pesinga ifuna la kisa bango nzila po bazala valeur bano nzamba pesinga ifuna pesa bango makasi na zanango quand on est en train de lire aussi dans la Bible toujours dans Proverbe azoloba elle se lève tôt. Je crois que les femmes, nous nous levons toujours tôt et nous nous couchons toujours tôt. Mais pas toutes les femmes, Maman Lydie. Et ça, là-bas, si nous sommes la salle, il y a Zana Okola, la Timo Bala Kemusala, il y a la Mouki à Tieli Boko Likolo, il y a étagère, pour Simba, ceux qui bâtit quelque chose. Ce n'est pas toutes les femmes qui se lèvent tôt. Et maman, il faut que je me ce qu'on a encore un atome, c'est que la femme vertueuse, c'est la lumière de la maison. Donc, on doit causer un désordre total. Tu ne sauras rien maîtriser. Tu seras surprise devant les événements. La femme vertueuse a sa surprise devant les événements. Elle précède déjà les événements. N'a-t-on déjà à maîtriser, à gérer. Quand tu ne t'es pas donné le meilleur de toi, qu'est-ce que tu feras de ton foyer? Moi, si on a elle met la main dans la pâte, maman. Ayebi koluka. Donc, abandonne la botanie. Pourtant, on te l'a rappelé, on te abandonne la misalate. Nous avons quelque temps, on a besoin de consacrer pas en Zambé. Amen. Tu l'ouki ne l'ongi en Zambé. Après, tout le monde quitte ma cambo foyer. Moi, ce qui est là, on te pardon. Attention qu'on a une heure. Parce que nous devons aussi précéder le jour. Nous devons ouvrir les choses. La Bible nous dit Jésus s'est réveillé avant l'aurore. Ça déjà journée. Les batailles de la journée se préparent déjà avant. C'est une femme qui sait faire la fierté de son mari. On a dit que déjà la porte il y a vie respect non seulement pour la personne au Yazali mais respect pour c'est-à-dire quand je dis ça activité tout à l'heure je disais maman une femme vertueuse c'est cette femme-là. Elle a plusieurs options. Elle sert Dieu, elle est dans son travail personnel, elle est même dans d'autres entreprises, donc pour équilibrer les choses. Mais au-delà de tout, elle a aussi le temps de veiller sur ses enfants. On peut être une bonne femme, mais quand tes enfants t'échappent, c'est compliqué. Elle a le temps de montrer le bon chemin à ses enfants. Elle apporte la paix dans sa maison. La femme vertueuse, elle apporte vraiment beaucoup de paix dans sa maison. Et quand on voit tout cela, les autres n'ont pas parce que honneur il y a ceux qui me parlent il peut voir certaines choses mais il essaie de les cacher, mais quand ça commence déjà à sortir il n'a pas eu courage donc une femme vertueuse c'est une femme qui sait non seulement prier mais elle équilibre aussi sa vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas ce qu'on fait à l'extérieur, c'est d'abord notre propre famille. Elle sait mettre l'ordre dans sa famille. Elle sait aimer son mari, elle sait respecter son mari. Elle dit que ça là, et c'est vraiment chaque jour, elle sait s'occuper de sa maison. Parce qu'on dit quelque part, elle donne même des ordres aux servantes. Maman, ce que vous avez donc cette femme, elle sait donner des ordres. Ayebi attention qui nous reçoit à un mini nayebi que l'on fait la bingo n'a pas rendu la chose c'est bino idée générale bino bozo la dans la cima et au-delà de ça Ayebi peut côté la main dans la pâte. Elle n'est pas une femme qui se réjouit
na beau paresse. Il y a des femmes à la qui n'attendent pas si ce qu'on a balatine et c'est bien des putas des pattes mais qui doivent soit vas changer. Mais cette femme là c'est pas comme ça. Elle est bien non seulement elle fait du bien dans sa maison mais elle sait aussi chercher pour combler certains vides dans sa maison. Donc c'est ce que je pourrais encourager. Merci beaucoup Maman Lydie Nzamba Pambolayo. Une femme vertueuse, Otozolobela, Napoko Nalelo, vraiment Torokoloba, elle est une femme parfaite. Elle est une femme parfaite, pourquoi? Parce que Azali, moi si Oyo, Azo Zoua force naye dans la présence de Dieu. Maman, ma vertu, Azali Biloko Oyo diable, Ayaka Kobundisa Mingi. La fois passée, Tolobela qui na maman Maria Chama, Nzamba Pambolaye à passant, Tolobela qui Satan, Aza Monguna ya moi c'est numéro 1. Na jardin d'Eden, tango Satan, a moni ete Nzamba sali moi si, pe a komi kopé sa attribution et pas à moi si, et Matista qui jalousie et pas ya Satan. Satan a yaki pour na komeka moi si. Tango ameki moi si ameka ki kokweya. Mais Satan kanisa ki ya longaki. Mais or Nzambe, na souveraineté na ye ayebi eloko oyo ye ayokanaka nango na mwasi alobi na mwasi ete akonyata akoekraser moto ya serpent pe serpent akoswa ye serpent kanisaki ke lokola yaki kokosa mwasi akoperdre ba valeur or abosanaki na motambo ya atiaki nzoka nde Nzambe ayaki su kobakisa lisusu makasi mosu epa mwasi po mwasi aparvenir koekraser ye yango tozoyebisa maman oza na force o sengeli yo zo epai na Nzambe yango mwasi oyo tozoloba femme vertueuse ozali mwasi moko oza parfaite pourquoi oza kose confier nde epai na Nzambe perfection na yo euti epai na Nzambe ba vertu na yo euti epai na Nzambe donc yo mwasi oyo comprendre nani oyo ozali pe nini Nzambe azozela kati na yo okozala mwasi oyo okotungisa bato te okozala mwasi lokola mama Lydia zota koloba awa alobi azali mwasi moko oyo ayebi kobongisa ndako na ye ayebi kolamuka na ntango oyo ntongo nano ebimi te esalamuki apprendre contrôle ya nyonso ya ndako na ye mais tala yo mama même vie de prière ozalaka na vie de prière ntango banda koluka libala depuis Nzambe apesa yo libala vie de prière esili olobi onga na banda koluka yango wana non le mariage c'est bien. Mais demeurer dans la présence de Dieu, c'est autre chose. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, il y a moins que ça la force libala na yo, ata mi pepe ata bambongeye, moi libala na yo e panzana ezate. Mais ceux qui ont confiance na beauté, ah nga la sina bali na nga inaza moi so la sepelisa mobali na nga, na ebi makambo nyonso, na sala kaboy, mais na koyebisa yo vertu ya solo ezali connexion na Nzambe. Tant que vous êtes connecté dans Nzambe, Nzambe akobimisa ba vertu nyonso, oyo eza kati na yo, pe mobali akoyeba koluwe yo. Maman Lydie, toza koloba toujours. Parmi ba vertu o tikotanga, il y en a encore d'autres. Oyo kotalisa ba maman na poko na lelo yamboto chlore, oyo ezali émission na biso sur la femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est celle Tongo Betty Solola na maman Tongo Zolo banamoni susu elongi ya histoire ya Abigail. Cette femme qui a su même cacher la folie de son mari. Parce que quand David a maté qu'il a la réponse, il y a folie, il y a mobali, il y a Abigail. Et pour ça qu'il va que le baronnos va être un risque. Mais quand la femme, elle a appris cela, c'était une femme vertueuse. Elle a couru auprès de David. À se prosterner, je suis ta servante. Donc, elle a donné une réponse qui a su adoucir même le cœur du roi. Vous savez, par roi, parce que il y a un conseil difficilement, sauf qu'à une décision, tout le monde a peur. Parce que même Esther pouvait dire, ceux qui n'ont pas la présence, n'est qu'à tomber les verge, mais Abigail n'a pas eu peur de cela. Elle savait honnête, dans la puissance, et aussi maintenant, nous thème à roi David et cette réponse-là a sauvé sa vie. Je veux dire, une femme vertueuse, c'est celle dont sa parole est assaisonnée de sel. Amen. Moi, c'est un maloba kitoko. Maloba ya pété. Maloba so ka fungula munoko ki motema mutunzi moi moka glace et ko la passe nyonso. C'est une femme qui sait se tenir devant les gens. C'est une femme comme on a devant quel public Azali. Nous sommes devant plusieurs publics. Des fois, je peux être en famille je suis différente de celle qui est à l'extérieur. Mais Ayebi,
que gérer nos soana. Vous savez, une fois, on m'a raconté l'histoire d'une femme. Mon bal a mis un ami sur Baninga Nae. Avec le Baninga, avec la bassine Bango. Moi, je suis c'est Wana. A Bendi Suki, Bablo Robin Dakana, a Betty Chute, comme dans la quitte, à la quitte, une femme mariée. Mon bal a le Bibandam Koloana, la Banako, Bimaka, c'est une femme qui sait faire la fierté de son mari. Même si ton mari n'est pas capable, même si ton mari a plein de défauts, recours qui s'est solitaire. Ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas la beauté physique, ce n'est même pas l'apparence physique qui fait que tu sois vertueuse. La femme vertueuse, c'est celle qui a des richesses enfouies en elle. Donc, de ces qu'elle est. Nzamba pambola yo tango azobima boye bato bazokumisa nzambe na mobali na ye de sekele vraiment ezali ya motuya oyo tozolobela oyo na pokwa na lelo baexemple oyo nyonso ezotalisa basi oyo babengamaki bafemme vertueuse yango tolobaki ete beauté ezali vertu ya mwasi te mpe beauté ekoki kolongisa oyo libala te. Vachi azalaki belle de figure, mais comme elle manquait de vertu, maman Lydia Koloba, elle avait perdu son mariage. Mais Esther, elle aussi elle était belle, mais tout en étant belle, elle avait de vertu na katinaye. Pour dire que tant makambo komaki mabe, même mobali oyaye a komaki azwaki décision moko contre peuple naye. Si Esther n'avait pas de vertu, peut-être Esther aussi allait être capturée. Mais Bible lobi était Esther likamona tanga moni eleki. Moi je tiens fort ya koyebisa moi si na kati ya ba vertu na yo linga ozala vraiment na connexion na Nzambe. Esther amona kebi likambo oyo ezala ngo likambo ya beauté te. Kena bimela roi parce que naza kitoko. Ezala likambo ya beauté te likambo oyo ekomi likambo na belela Nzambe. Esther a belela ki Nzambe. Petango fungola kingwende ya Nzambe balobi ete roi akokai ko résister na beauté ya Esther te. Mama tozoyebisa yo ba exemple oyo nyonso et servir yo po ete yo pe okoma femme vertueuse. Abigail, Nabal était son mari. Mais Nabal n'avait pas de, comment dirais-je, azalaki na motema te. Yo lelo maman lobi, maman Noëlla na bengi bino na émission. Nzamba pombolinga na mission biso mibali na biso tovandi maman malgré biso. Oui, malgré yo fanda parce que nzamba yebi pourquoi tu es pembeni na e. Luka ba vertu oyo, vertu ya liboso et ça d'abord ko supporter ba faiblesse na ye. Bible lobi Abigail ayebaki mobali ndinga zalaki. Mobali oyo banga ne mutute eya. Mais moi so azalaki pembeni na ye, azalaki mo so azalaki na ba vertu ebele. Minge Bible lobi ete tango na bala bebisi makambo na lolendo na ye peut-être ozala mobali aza lolendo mibala borgeye baze belé oyebi yango mama lidi mibala borgeye baze belé azani na mutuka te matambola ne bakata bafungola po bayeba kaka ezala mutu ozala problème mama tu dois prier parce que orgueil wana ebukana parce que ekwa komema ngambo moko un jour. Mobali Abigail, lui, abanda omona ki azana nyonso, azana makoki nyonso. Mais tango ayindisaki motema ya roi, esengelaki mwasi moko azana ba vertu ya telema pour a sauver. Yango mama, ezana makambo ebele mobali no asalaka, esengeli yo sauver. Esengeli yo sauver. Peut-être azoke no defa biloko mbongo ya azana ngote. Mais maman, yo il faut bombaye. Et c'est yo bombaye. Eza moko ya ba vertu ko supporter comportement wana. Tolobaki yango ata zasu ki azo saloma beni Bible lobi na Proverbe 31. Cette femme là, elle faisait que du bien à son mari. Ata salio ndengenini, ata monisio ndengenini. Yo ba kati ya ba vertu eza kati na yo, esenge na yo osala ekaka bolamu. Et c'est nous sala kaka bolamu. Alors pose motema wana. Ya koyeba ko sala toujours mobali bolamu même si asali mabe. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que motema esukaka. Ndeko zotala ngana peut-être motema no pese suki. Olobi mama ya sozo lo ba menga motema ese suki. Na onga na uti komona. Surtout téléphone ya mobali. Téléphone. Na zo biso mama lelo bima na kati ya téléphone wana.
bima na kati ya telefone wana senga molimo mosantu apesa yo kimia lelo tozoloba eza na mabale ebele epanzani likolo kaka ya telefone. Une femme vertueuse aza mwasi aza na kimia mpe aza komema kimia soki adepose telefone na ye tika yango lokola ndako ya nganga yo mwana nzambe okokota te na bandi mama moko azolandanga azocomprendre ata bosani telefone na ye mona yango lokola ndako ya nganga lobi ngai na kokota te parce que soki osimbi elukeli yo problème. Alors problème wana ntango ekomata na motema na yo soki oza na bavertu te et que le Saint-Esprit aza kati na yo te mama opandi yango wana Bible lobi cette femme là faisait que du bien à son mari. Maman Lydia bakisini na likambo surtout na likambo etangi téléphone maman nayoki sango basi mosusu bakomi koyiba ba téléphone ebali na butu to mobala lokota mosala ba empreinte akoyiba téléphone na butu malembe nasabala gati msakamba afungola bandi kotala boîte dépendant donc on azomona nyonso ya mabe ndenge mama otikoloba mama ozoluka nini ton rôle c'est pas dans le téléphone tu dois te connaître ba valeur na yo donc tu faut que miki tsalo miki ndenge nzalo osala kati na tu cherches quoi? Le téléphone en nini? Tu as ton téléphone. Qu'est-ce que tu veux trouver? C'est toi qui es dans la maison. Tu veux voir quoi? C'est toi qui es dans la maison. C'est toi qui es la reine. Pour ceux qui peuvent on est comme une distraction, maman. Tout ce qui est dans le téléphone, moi je trouve que c'est la distraction. Maman, il y a mon père qui a sur la maison, on a décroché. On a décroché. Décroché ma caméra, c'est ça qu'on a. Avec les amis, sur la navire passée, n'a décroché. N'a décroché. N'a fini sa combo à Yesu, n'a boyi, maman. Connais ta place. Connais tes devoirs. On a dit c'est une femme qui est focalisée. Elle sait ce qu'elle doit faire. Et parmi les choses que tu dois faire, elle n'est pas faire le téléphone de l'homme. On ne touche pas. Dans la vie privée de l'homme, on ne fouille pas. Toi, tu y es dans sa maison. Bien comme ça, bon, il y a des fois, nous sommes qu'on fouiller, mais dans son foyer, elle est aussi zéro. Dans sa maison, elle ne sait rien faire. Tu ne sais pas tenir une maison, tu ne sais rien faire. Mais lui pose quelque chose comme maman, non, ressaisis-toi d'abord. Regarde là où tu étais tombé. Regarde les faiblesses. C'est chaque jour, moi j'aime bien m'évaluer. En fait, c'est pas chaque jour, mais régulièrement, j'aime bien m'évaluer dans ma maison, dans mon couple. J'aime bien me mesurer. Naïba. Et là, on est dans celle qui lobby, on a ça la raté. Quand je suis entourée des femmes fortes, des fois j'apprends auprès de plusieurs femmes. Et maman, ça la déjà bien. Ils ont soutenu le couple, mais on a travaillé. Ma mère me dit toujours, oh, nous sommes dans la salle, il pose ma casse sur la salle. Amen. Si tu vas faire un bon, tu peux faire ma casse sur le cambon, c'est là comme tout. Maman, quand tu t'emmènes dans la distraction, tu ne vas rien construire dans ton couple. Regarde-toi toi-même. Ni bongisa ndaku na yo. Bien pas que ça pour prêter surtout dans la chambre, maman Noëlla. C'est ça. Mon truc sur salon na qui toko bien orné mais quand dans la chambre. On dirait chambre ba na mike. Bien pas que ça pour prêter pour la carte. Bien pas que bongisa mbali na yo. Yo peut-être aux autres qui vont pas peut-être que yo pour te taper le coup la moi la j'ai coucoulé. Mais quand tu le traites comme un roi, on dit quoi? C'est la couronne. La femme vertu, c'est la couronne de son mari. Qu'est-ce que ton mari, c'est un roi. Un roi, on le traite avec tous les honneurs de roi. On peut traiter roi le esclave, t'es maman Nangaï. Parmi les critères d'une femme vertu, elle sait mettre de l'ordre dans sa maison. Pour avoir une belle maison, il ne faut pas seulement avoir beaucoup de richesses, mais il faut être juste propre. Amen. Il faut juste être propre. Donc, on a encouragé le maman pour qu'il puisse m'accompagner téléphone, on a ordinateur, on va me raconter que si ma simane, c'est pas fouté. Avant moi, c'est lui le roi. Mais toi, arrange juste ta maison. Arrange ta maison, arrange tes enfants. Et aide ton mari financièrement, donc en créant des activités. Sois une femme dynamique. Amen. Soit une femme dynamique, honorer yo. En tout cas, lelo tozolinga vraiment moi si moko à comprendre biso parce que tolingi moi si obima na makambo ya mike makambo o ezangi tina o ezo détruire foyer na yo. Tala maintes fois olandela ka makambo papa de loupe na ba téléphone na ba ordinateur na ba nini comment so matisa ba tension ozwa nini ozo se distraire mais biso to ebi que proverbe lobby. Cette femme-là, elle est une femme qui veille. Sa lampe ne s'éteint pas. Sa lampe ne s'éteint pas.
Donc, mwinda na ye na kati ya ndako ekufaka te. Cela veut dire, cette femme-là, elle est une femme qui demeure dans la présence de Dieu. Nazo zongela likambo oyo mingi. Mama yeba ko demeurer kati na présence na Nzambe. Tant yo ko zala na kati na présence na Nzambe, tu seras capable même ya ko changer mobali na yo. C'est ça la sagesse. Bituma ya molimo ba mundango na molimo. Pour que le mobali no akoma peut-être oh ya zalelo, lobi azala ki bongote. C'est un esprit. C'est un esprit où est envoûté peut-être. C'est un esprit où est bimisié. Ce n'est pas pour rien. Nakoko ebiswango, mobali azane normal. Quelqu'un qui connaît Dieu ou ne pas connaître Dieu, azane normal. Abima peut-être que nous sommes la bousso, ba moko quelque part, aux autres. C'est un esprit. Esprit où est combattant libala ou dans la jardin d'Éden. Esprit où est combattant libala. Donc tant vous comprendre que non, na ebande les ala qui boité. Tant on samba même qui Ève. Et puis Adam, l'amour qui atteint le but, voici cette fois-ci. Adam était très content, il y a comme on a moi si. Mais les gens qui m'ont battu, voici cette fois-ci, ceux qui ont monio, a commis la colère, moko et si que outil banité, maman cherche Dieu. Ceux qui ont monio kaka, parce que tu vas dans coûter, madame va dans libanda, aya okuto olali, maman cherche Dieu. Okoki obanda no kolanda landa ye, o finga ye, o kangena bilambai, o bundisa ye, soki yo luki nzambe te, nzambe akangolaka, okobika ka na situation yo ndem to okufa. Parce que comme ma tension ça li peut AVC. Tant que ça li peut AVC on a coûté ko permettre que ta caisse sous bien. Mais tant que yo ko comprendre que mwinda la ngai ko ki ko kufa te, prière na ngai ko kufa te. Attaque ya zui 20 ngai moko na nzambe toza balongi ngai moko na nzambe toza balongi libala eza institution divine nzambe sa kela ngo yango tango nyusu problème ko koma zonga ka epa na nzambe zonga ka epa na nzambe la fois passé na lobaki mokili otoza esi ebebi l'ennemi rôde tout autour. Les diables n'aiment pas les mariages. Yango zo mona lelo bana na biso mingi ya basi balingi mabala te. Et comme lelo ba mabala des rêves, babala ni 1 mois après bakaboni, babala ni 2 ans après bakaboni parce que ba yebi notion libala te. Diable alingaka libala te. Diable akotika bino boya bo fanda, bo sala ba aventure, otambola na impudicité, otambola na adultère, otambola non na ba fornication. Mais tant que décision akotika makambwana, okota kati na Yesu obala normalement bitumbe bandi. Moi, je suis là qui lobby à comme ma bé. Mais maman, tant que je suis bongo, je ose bien mi femme vertueuse. Osant la tenter, ok, pas ma camarade nae, ok, pas ma ninga layo. Voilà mon mari, voilà ce qu'il m'a fait. Lukanzambe. Lukanzambe. Mwinda na yo ekufate maman. Lukanzambe. Ba vertu na yo po osale la yango malamu. Esengeli ozala na nzambe. Nzambe ana tondisa na molimo mo santu. Patience c'est un fruit de l'esprit. Ceux qui osana ngote na kati libala, okoboma libala dans zinane. Bon banaki ki chéri hein. Bon là qui dans le scamo côté. Bon comme si ko là le scamo ko yebi déjà nenga ronflak. Yé pas yebi nenga yo salaka. Si abando bo ke longo na tongo toi aussi tu dors comment? Soko supporter te. Moni, quand on critique nga, boy, et ça nini? Diable a koluka toujours et loko moko na kati na bino po ekabola bino. Mais maman oyo munda ne kufakate. Maman oyo aza toujours na kati ya présence na Nzambe, likambo moko elekela kaite. Likambo moko elekela kaite. Ato yolobi mama Noela, na kuta ki epenza na leki na ngai, baboti na leki na ngai, na mona ki na bonde na ngai, ngamoko na kangi bango oui, eza lango bongo. Mais yango te ko kimisa olibala mama. Ezaka bitumba muketi. Lukanzambe. Lukanzambe aza capable ya kokomisa epe na ta moni mwasi yango ndenge nini. Amona mwasi na lokola mwana mobali. Ezaka nzambe. Ezaka kanzambe. Lelo yo bandeko ebele babebisi mabala na bango parce que ba longoli ba vertu kati na bango ba tiki place na diable azue sika na mitema na bango a longoli vertu. Tam soso zota sani a servir à ta papa a kanisika likamo ba. Non ça la petit. Mais tant que vous avez osé détruire davantage. Mais Bible lobby, cette femme, elle faisait toujours du bien. Elle a blagué, hein? Sans le Saint-Esprit, maman dit. En tout cas, sans le Saint-Esprit, elle a blagué. Amen. Il faut vraiment la patience. Tout ce qui a comme fondation Jésus-Christ, c'est la cas comme tu parles. Et le mariage, c'est ce que Dieu a instauré. Dieu n'a pas dit maman ne l'a lobby. Dieu n'a pas dit jamais que c'est la nango.
Et dans ta vie, il faut dire que tant on a ndimi libale, mais qu'est-ce que ndimi bitumba? Tant on a ndimi bitumba, on a nzamba tina kati na ngai, makasi ya kolonga. Comment me le tu kolobati? Bible est le bien goût. Moi si on y a ta mutu à Satan, à qu'on soit yo, mais qu'on soit dans le wanati. Bitumba les a qu'on soit en agneau, mais il y a que on y a tiré, on écrasé, puis à l'ongami. Maman, faut zaka remplir de Saint-Esprit. Bon, attention qu'on siliki, attention qu'on vimbani. Attention au salaté, éthique à la carte bongo. Tu dois construire, tu dois vraiment bâtir ton foyer. Au convent de ce qu'on vit, bah couple là-bas tout mususu, yo yabi tumbani mutama les kanarango. Yabi comme il faut qu'on t'acaba jeune de prière, yabi qu'on fait matakaba retraite, alors ça me la caille mususu, ça me la caille pour na mbali nae. Maman, si tu veux avoir un mariage heureux malgré les temps difficiles, apprends à prier. Apprends à faire plus confiance au Seigneur. Apprends à avoir un grand cœur. Apprends à avoir un grand cœur. Nous n'avons pas jamais coupé ça, nous manque ceux qui sont thème. Ceux qui nous ont pas besoin de balle, même si c'est compliqué, il y a des attaques na carte et la complication pour vivre les jours heureux. Et bien dit l'Éternel, il a un projet pour nous. Et parmi ces projets, il y a aussi le mariage. Amen. Et le mariage heureux. Alors si tu veux vivre un mariage heureux, retourne auprès du Seigneur. Retourne auprès du Seigneur. Quand tu as la balabala, tu apprends vraiment à te maîtriser, à te ressaisir. Il y a une mission. Ta mission, on va les gardiennes. Tu n'es pas la gardienne de ton mari, tu es son épouse. Tu es son aide. Et comme ça, on va la terrasse, on va pas quand maman, c'est pas ça ta mission. Tu es en train de faillir à ta mission. Tu connais si pour l'Indien à balabala, à boutique. À boutique. Mon nom déjà changé. Mais ceux qui ont qui m'a bolé la présence à Nzambé, Nzamba a changé mon nom. Mais comment tout normal? Maman, regarde juste tes priorités. La femme vertueuse, c'est une femme qui a des priorités. Et parmi ces priorités, elle est bossée dans Nzambé. Ils ont mis ça dans Nzambé la première place. Souvent, il y a des troubles dans nos foyers parce qu'on a mis Jésus de côté. Tout ça, quand on les lit, tous ont son arche dans la place Nango. Tous ont son présence à Nzambé dans la place Nango. Zone na place na yo pe moi si zala na place na yo ya bon moi si tu dois connaître tes devoirs, tu dois savoir ce qui est prioritaire pour toi, tu dois savoir ce qui est bon pour ton foyer, tu es là pour pousser nos balles, on doit avancer. Ce que vous avez na 1 beaucoup mal à 2 na 3 au comme la mobile était posé na 1 donc qui na moins 12. Non maman, tu dois toujours travailler pour amener un plus. Vous savez moi maman il y a de ces femmes pour mon bal, à ça la souté, il n'y a pas de souté, mais vous êtes marié, femme, vous êtes encore. Ceux qui ont laissé des scores, non, on laisse. Cette femme, elle est en train de coudre des chemises à aucun autre. Pourquoi? Pour son foyer, pour son mari. Elle travaille pour le bien-être de son couple, de sa maison, maman. Tu dois travailler pour le bien-être de ton couple, de ta famille. Et si tu as besoin de stabilité, comme il faut te mettre un calcul pour te équilibrer. Donc c'est ce que je peux encore rajouter. Nzambe ya pambola yo maman Lydie. Toujours na cadre de vertu à Bassi, toujours le maman. Moi si oyo azana ba vertu, azali moi si oyo azana ba apparence moko ya malamu. Maman Lydie tout le monde a rabassi ebele. Lelo oyo ata mobali azana ngote. Aza ko apparaître kaka mabeli bosso ya batu. Pour kotalisa kaka ke mobali azana ngote. Donc moi si oyo ayebi ata kozala na bopeto même ya nzoto na été. Eza pe moko ya vertu pour na moi si. Moi si aza ko apparaître peu importe niveau au de vie bazana ngo niveau social na bango, mais tant mutamoni ye azo baté na classé place nini. Mais yo maman na modèle bozali mais yo tala non apparence na yo. Est-ce que tango bimaka apparence nous mutu pas ko vraiment c'est l'épouse de tel. Yango tolobela ki la fois passé na maman Marie likolo ya pudeur. Moi si oza moi c'est à libala mais tango biminde elateli na yo oza pe na alliance na liboko. Apparence na yo extérieur bato bazotala bazoye baté yango laisse wana eza ya fantaisie ou bien eza ya nini. Maman tozo biso na poko na lelo moko ya ba vertu pe ezali pudeur. Autolobie apparence extérieure. Tant que moi ça la fierté à mobali na ye na nyonso. Mutoko ko tala yo libanda tala lobi non. Mobali o azana mwasi. Tala
tala elateli na ye tala etamboli na ye mama Marie alobaki mama Marie nzambe apambola yo alobi nzoto ya kala na elamba ya sika éviter maman Livy sans comprendre nini to sekaki nzoto ya kala. Donc cela veut dire que tu es une mère déjà âge avancé aux body oh ya moi na 12 ans au lati pantalon moi na 15 ans au lati mais tu es une mère. Comment okoki ko apparaître malamu bato balo bapeke oyo aza mwasi bato babosani ya koyeba ke différence ezali na mwasi oyo ya libala na mwasi oyo ya libala te kala babandaki koyeba ngo na elateli tant bateli bobabi non c'est là même si elle n'a pas l'alliance bateli ka babi non c'est là aza mwasi ya libala bape bateli ka balobi o aza fille libre yo mwasi ya libala tango ozobima na nzela bamibali bazolanda yo mituna nanu mitala olobi ke est-ce que pourquoi bazoyeba te ke nga naza femme mariée c'est ton apparence. C'est ton apparence. On a la mauvaise apparence. Et ça la pideur te pas inayo. Batu bazo banga yo te. Ngana okamo yo soko za moi si marié. Mi bali baba na kolanda kayo. Mi tout na c'est qu'il y a quelque chose bazo trouver kat na yo ils ont l'accès que non. Oza occupé te. Maman lui dit na éviter ce qui okoko batseli kamni na pression na poto suki ça. En tout cas, il a été les et tout ba makasi surtout actuellement na modernité bimi mikolo yo na kolata bilamba. Oui, la femme il faut que ton corps est d'abord le temple du Saint-Esprit. Amen. Quand on dit le corps, on parle de cette parure extérieure. C'est le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas exposer. Il y a des choses qui sont uniquement vues par celui qui est ton mari. Maman, ce n'est pas parce qu'on a dit sexy nos aliments aussi. Quand tu dis sexy, à mon avis, c'est ce qui est sacré comme moi aussi. Maman, il faut combattre la autre. Morphologie peut être à la carte. Moi, ça me donne un cas pour la table, mais ceux qui peuvent aussi se voir au film, nous nous sommes là comme scandale. On a mis personne dans le niveau respect. On a dit de cette femme, elle est la couronne de son mari. Donc, on a la fierté à Mobalinae et si quand nous sommes azali. Mais maman, tu es la femme de qui? Tu représentes ta famille, tu représentes aussi ton mari. Tu ne peux pas mettre de choses parce qu'il y a des mode, mais il y a un scandale. Quand on a un exemple de ma chère, si on a une robe, il y a maman qui peut 6 kilos. Bon, tout ça, mais là, tu as un billet qui est tangible, le coin, puis quoi, pour nous. Il y a pourquoi? Parce que tu ne t'es pas fait respecter. Tu ne t'es pas fait respecter. Tu es dans le pays, ça le coup. Tu es porteur de vie. Tu as déjà la banane, au col ici, banane, tu ne peux pas tout exposer, ce n'est pas à vendre. Ce n'est pas à vendre, il faut apprendre à cacher, à te respecter en sachant d'abord que tu es un temple. Tu es un temple de qui? Du Saint-Esprit. Je sais que il y a mon PC candidaté pour la limbisate. Donc le Saint-Esprit, il n'aime pas la saleté, maman. Tu peux bien t'habiller décemment, mais on l'a dit bien, peu aux respectable. Et quand tu peux commencer sur le niveau où tu sois à après sur vous savez maman on l'a dit attention même si nous sommes sans femme t'en dit pourquoi on met pèse déjà respect on met pèse déjà la place moko après si nous t'as pas n'a pas tu bah donc maman on est là vraiment on dit que là autour des États-Unis pour pourquoi toi il y a quand côté là-bas moko on a mis pèse sanga moko respect on met pèse kilo donc on a ta sexité nous sommes dans un tika pour et ça et attirer nan ceux qui n'ont pas dans la zanda. En tout cas maman il y a des beaux habits au latin pour bimino descend on va à l'aise. Le sexy ce n'est pas du tout chrétien, ce n'est pas du tout les critères d'une femme vertueuse. Ce n'est pas du tout les critères d'une femme vertueuse. Donc aux mamans qui sont sexy, ça c'est d'abord c'est ça. Amen. De voir une grande dame, elle a dit tout va sexy, c'est elle qui c'est sale. Et en tout cas, excusez-moi ce que je suis, mais j'aimerais te dire, comme tu te crois belle, c'est seulement sale. Nous sommes des Africains, nous avons une façon de nous tenir, de nous habiller. Retournons un peu dans cela. Merci beaucoup, gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons bien conclure notre émission et vraiment notre thème femme vertueuse. On dit que cette femme, la crainte de Dieu dans nos vies nous qualifiera de devenir une femme vertueuse. La crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, on va te qualifier. Tu seras appelée une femme vertueuse. Donc, mon moko ezaka ko banga nzambe. Parce que si ko banga nzambe ezaka tinayo, même ma section o la tangote. O la tangote.
Omikangi, on en parlera toujours. Tokolo belango, ba hygiène, comment tango yozo mikanga, omimoni komikangi, nzotondo mi batelu bien, batomoko ba sepeli na yo. Non, maman. Crainte en Zambé, et que ça la keba benga yo, une femme vertueuse. Qualité où ezali la qualité la plus grande. Pe la qualité où ezali point fort, ya moi si oyo, ezali ka crainte ya Nzambe. Ezali crainte ya Nzambe parce que moi si oyo Nzambe aza ko combler na ba bénédiction, pe foyer na ye libande sika nyosto azali, pe nyoso azali ko sala akolonga parce que crainte ya Nzambe za katina ye. Mama tozo benga yo na pokwa na lelo ya kolinga Nzambe. Tant yo kolinga Nzambe, tant yo komipesa na Nzambe, tu seras appelée une femme vertueuse. En toi il y a beaucoup de vertus. Parce que tu ne sais pas craindre Dieu, tu ne sais pas chercher Dieu, il y a moins nos autres tâtonnés. Mais n'a pas qu'on a l'élo, une femme vertueuse, c'est celle qui craint Dieu. Moto azoluka moi si il y a vertu. Oh, Tony Sami n'a pas vertu. C'est une femme qui craint Dieu. C'est celle qui sera louée. C'est celle qui sera couronnée. Parce que la crainte de Dieu katnaye, et zobimisa ba vertu katnaye. Quand Nzambe katnayo, et continue d'auto finga mobile, et continue d'auto lata sexy, et continue d'auto yiba po mobile longo la confiance katnayo, et continue d'auto nyoko la bana nayo, au zumbonga bilo kombonga minerva na bano lié, au salini, c'est pas ça maman. Tant que nous banga Nzambe, likambo mutazo confié aux salango avec honnêteté. Yango de to sengio, to sepela ki kozala liboso na bino na pokwa na lelo pona kotalisa bino comment moi si oyo atondisami na ba valeur rebelle akoki kozala. Maman lui dit tokomi na suka émission bambote na liloba suka okoloba na bandeko nyonso balandi biso na émission ya pokwa na lelo. Ce qui n'a pas conclure on a maman courage. Peut-être tout ce qu'on est en train de dire est allé dur pour Nayo. Peut-être aux autres au bandawapi, maman ne veut pas le bien. Ce qu'on dit c'est qu'au bandate, yo zone pas mon retourne dans la prière. Et puis s'il faut faire de coucou, je salue nos téléspectateurs. Au bandini sous ce qu'on y a lelo, ma salue les chaînes aux émissions Téléfemmes. Merci beaucoup maman Nola pour la confiance. Je salue mon mari, mon roi, mes enfants et tout le membre de notre ministère. Merci beaucoup. Tu as commis vraiment la souka émission na biso. Tozala ki wana liboso na bino na émission na bino bolingaka mingi Téléfemme. Émission oyo pesami na humble servante de Dieu pasteur Noëlla Mungenga Chimanga. Émission na biso Téléfemme elle est kaka chaque dimanche. Ningo zota la boy à partir de 19h. Pe rediffusion nango ezalaka chaque mercredi à partir de 14h30. To sepela ko za liboso na bino nazo pesa kuku nanga na chéri nanga pasteur Pierre Chimanga oyo toujours ati karangaite Nzambe apambola papa longue vie pe bana nanga nyonso o bazolanda ngai pe communauté mobimba la bonne parole ba femme sans limite nyonso na bosanité apôtre Ifambe Israël Nzambe apambola yo papa pe libota na ngai mobimba belle famille na ngai nyonso na pesi bino mbote ba collègue de service na pesi bino mbote bande ko nyonso ya kin presse na pesi bino mbote tika ete Nzamba lola apambola bino vraiment tozobosana te ko pesa mbote na ba ndeko nyonso bazalaki na régie na réalisateur na biso frère Charlie Kanga Nzambe apambola ye pe ba collègue nyonso to bosanité ingénieur na biso dans ciel Nzambe apambola ye caméraman na biso Roméo Nzambe apambola yo pe bande ko nyonso ba accompagner ki biso na réalisation émission oyo Nzambe alola apambola bino to sepela ki kozali boso na bino pe to komi na suka émission na biso tika ete kimia e umela na mabota na bino yo ozo tungisa moza na problème numéro na biso eza na ba écran na yo benga biso to kosunga na mabondeli nyonso pona lokumu na Nzambe. Ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.